Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon attiré à tous abonnés. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as la bien s'abonner au Panama. Voilà, parce que PCA Ouya, ils ont libo sauté. Oh, ça libo, ils ont réchit. Ouais, Ouya bella qui me PC. Nazalaka na tournage ici chez moi, mais tous qui en bas. Ndé arbete ngam non, au mon ajusté. Au kondi abido sur sali 6 mois. Babo kela ki ngam PC, tout na no sala kutuba Chris, nzambe merci. Aola ki sabiso ba pota ya PC tout voilà. Habité Sukiyopé. Déjà au soir kufanda na Ouya kosola na Ouya beko yeba Ouya na yebi Ouya bien baza parmi ba jeunes oyo basolora bien baza humble tozolo ba bilobela te yo azala na ye orgueillé mais lokola zu problème to changer langage non. En tout cas il on a koloba pona ndeko na biso Ouya to soutenir ye. Et ça là vraiment une bonne chose bandeko. Donc barmo bazala ba témoin nanga yolobaki à nos 15 jours to yoka quelque part qui est fâché à bebisa filmer ya mutu. Moni eloko lobi wana et ça la mara trop et ça fait mal. C'est vrai que le cœur de l'homme est mauvais. Tobotama mukolo morote, tozé longi mon côté. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc c'est Dieu qui organise tout. Muta na ngonga nae. Songonga ya 11 il y a 2 minutes il y a meta nanye kokaki ezangonga na bango. Bienvenue na Naomi Barcelone TV. Merci beaucoup na abonné na so fidèle. Merci beaucoup na batutu bolova chaîne na bino Naomi Barcelone. Merci na ndenge bozala wana pour na s'abonner, ko commenter, ko aimer, ko liker et pourquoi pas na ko partager bozala wana vraiment pour na ko tala ba misala o nini biso ba ya bino bolingaka to sala rabino et na biki moi mikole belé bomona suki ngakati te et ba misiba biki ngakati changer ngakati kufi non ngakati ne tombera jamais sauf que tout ça qui na ba production belé ba théâtre belé faut que to concentrer na marambo etali ba filmer pour sans filmer moi tout évoluer bino boye bisoka na filmer mais Kingakati et Zanango mais les retours peut déjà na Kingakati et merci beaucoup na mon boss RK Mouchanga champion c'est league na maman formidable Naomi Barcelone et merci na batu tout baboni na souvenir tout bolinga biso et lelo tout ça wa en fait tout ça na pas Cardozo tout pas Cardozo Cornélie n'ebinda aussi bomona na binongo mais félicitations à elle pour en tout cas embellir les sous palais ba fille à boina théâtre ndé tozo linga. Donc, c'est-à-dire, fingara, mais quelque part, tout ça, la piment makambo et zomonana. Et merci beaucoup, nabatu tout. Et nazanga monté na plateau, nazana Junior Lusaoulou, nazana Faché Kalombo, et puis na Cardozo. To meka ko beta moi les solo ya film ndengeni bandeko ba participer na film tout ça la justice et puis to beta pe les solo ya ndeko na biso Ouya o biso nyonso yebi acteur ya vena biso Apolline Koyi Ouya déjà photo ya ngwana déjà ezoleka bomoni déjà Ouya a jouer mingi na vaccin ya bato ya Brazzaville et to la muki to moni mona mai maladie et tout PC et puis épilepsie donc bablo mo ya bongo ndeto bai to kanga maboko ti en tant que artiste comédien photo luka tout ça la intervention moko pour ça la bien et la droite nanga nazana Junior Lusaoulou bonsoir. Oui bonsoir Lalou. Santé boni. Santé très kitoko. Ndeka na omona. Ndeka ozomona donc le quoi premier point na biso eza concernant film Justice to jouer. Donc il y a qui plaisir makasi ko jouer na kati ya Naomi Barcelone. Ouais, c'est pour ma toute première fois que j'ai participé na kati ya Naomi Barcelone TV. Et ça avec joie parce que collègue Nabiso, sœur Nabiso, il faut to support bango, to tcha bango maboko. Parce que baza ba collègue Nabiso, nzamba pamboli que ba chaîne les autres les maisons mata et puis tu es que visibilité paysa et sous ba côté au makasi
Torocha toujours Maboko. En tout cas, Justice, c'est un film Moko, merci na Lalou pour la direction artistique et tout, pour la coaching au Géré Bisso. Merci Nayo, en tout cas, je t'encourage. Moni, baloba les murs ont des oreilles, Cardozo, coup de fil, ouanande moutelouki, ba problème tout. Donc il faut moins discrétion et zalara, surtout en matière d'argent. C'est pas bien autant à Rambo, on a mis sur bateau, Kobe Taramasola, ba montant moko, na mis sur bateau parce que éviter le cœur de l'homme est mauvais. Tamsou Moutaza Pembe ni Obe Tamasola ba million, mais on à 100. Donc à près à peut-être que Luka Kobomisayo pour Azwa Oyayo et Komayaye. Donc qui les a très méchants, le monde est fou, le monde est méchant. À travers film, j'espère qu'il y a du rire, il y a tout, mais il y a aussi une leçon à tirer, bah, leçon morale Eza et Belé. En tout cas, je vous encourage, surtout dans l'esprit wana, il y a Luka non seulement qu'au divertir, mais qu'au Luka faire passer pe message pour et transformer mentalité. Il y a Batubelo, Bakutanape, n'a pas problème le roi Cardoza Kutana inaon. Voilà, on appelle Msomouké, Junior Lusaoulou, et il y a un gauche nanga, Fâché Kalombo, bonsoir. Ouais, bonsoir, Lalou. Bonsoir, Bena Bandekonioso, Bazi Occasion, Olanda Bisso. Santé bonne, Fâché. Ouais, santé, ça super bien. Ndengenzamba Osala Bissongolo, pour moni loyo. Bandekona Bisso, Mususo, Nde Tolobi, Awe, au deuxième point Nabisso, Tokolobe là. Et Baza malade, mais Dieu nous a fait grâce, il y a tous à la bonne santé, donc te glorifier. Voilà. Voilà, te glorifier et babi to ko tanabiso na point ya mais le ko là to sana boye to mona na pe kala to yamba na pe kala il faut to sola na moi muke po na bate belepe o ba komela kinga surtout mais la lou to mona junior te to mona ya acheter to mona ba kingandi te tu sais bango avec le temps yaji a okota Fâché Kalombo par okota na ya ozonga na ye po iza parler na ye mais Junior Lusaoulou to sola na moi muke l'équipe ba mikole belé bambule belé o Junior Lusaoulou a bungaki na milieu ngana yo to na bato ba hotel la biso to wanga na tepe to zape ben gratte ya koloba boza parmi ba jeune oyo ba salakike à l'époque wana on a appelé ça jeune peu courage et ça appelé théâtre et surtout dans ma commune à Lembao Junior Azaki na rotango les seuls jeunes oyo Azaki na succès à l'époque wana surtout hôtel la pièce le roi bana coco la pièce loko la baba bosala ba pièce ebele ba fashion ba bleu ebele bosala sala mais si bitima kamboye Junior ali moi Isaac ni Junior. Bon, ici dans le banc un peu plusieurs fois, mais peut-être pour la première fois dans Naomi Barcelone, beaucoup de gens bah qu'il y a eu un certain moment na kota qui trop dans ma marketing, ba publicité et tout, il y a une visibilité quoi qui down, mais le quoi ils ont musala na biso et bengi biso to zongeli yango agogo. Donc ils ont réalité comme la artiste tout, même président Fâché, il y a eu un certain moment p à disparaître qui, mais il y a eu un moment p faille à Rosakanate, donc trop tard ils ont raté. Un talent nae ali moi qui mettant à zongi yé à zongi mba moko. Donc de la même façon que nga talent ezali na li moi qui j'étais dans autre chose tant on a zongi le quoi place dans zala et kaka na zongi dans zo continuer. Donc neka baloba que il y a de la place pour tout le monde si tout le monde reste à sa place. Donc aux aloli moi qui sont aux zongi sur Zagino peut surtout un problème na batute au zongano tranquillement continuer chemin na yo. Donc il y a Moussa na biso ya vie les lotos salon na Congo peut-être que nous avons sa grâce lobby pour défendre pe mboka na ba nation mususu bisika mususu pour na lokumu toujours ya Congo. Donc aux important ils a que to zongeli conscience ya musala oyo mema bato ba poto yango musala oyo epesi biso considération pe valeur na banda ko ebele et koti biso memi biso na banda ko mususu kutu physiquement non to kendate mais à travers théâtre to kota. Donc il faut à la reconnaissance na musala o il faut ko lingango eza parmi ba conseil bato bando pesanga trop que faut na ba discipline musala oyo et tout il faut linga pe yango. Il y a eu un moment c'est vrai ceux qui chutent pe côté parce que amour pe musala diminuenga mais sikoyo na zongeli avec amour na otu sa président Fâché Kalombo awa que je l'admire beaucoup tout ça ne makambo belé et belé. Donc ce n'est pas Jerry Matondo qui va me contredire. Donc c'est un ami de longue date. Je sais qu'il a du talent.
je sais qu'il a vraiment du talent et j'ai l'envie. Derrière la caméra, je lui avais dit que tu jouais une autre dernièrement. Je suis batik mususu na monaka nga na sala ngote mais so na monyo pas moninga non je peux emprunter ça et c'est le quoi bien na zu pas fâché Kalombo wana batitude na moko soka loba c'est bien. Exacté parce que na banda théâtre liboso ya baninga que na yebi tout non. Exacté parce que na yebana liboso baninga que na l'équipe a tout no rejouer non. J'ai aussi des histoires ya quoi apprendre na Raïs, na Bobo, na Fâché Kalombo, na Ronel, na mutu nyonso ata wa bimaika lobby lobby. Donc l'humilité précède la gloire. Na bi que na niveau ya Naomi Barcelone ou la sœur na biso moi na malamu. Donc tu ma beaucoup vraiment na la lou. À tout moment, tu as Fâché Kalombo. Donc, c'est une joie immense pour nous rencontrer. Et que personnellement, dans la prochaine production, je vais vraiment songer à lui à Zangate. Voilà, à Zangate, mais ils ont l'or amoureux de moi. Tu as l'or amoureux. Non, dévoilant au thé. Non, dévoilant au thé. Bon, ça comprend déjà, ça là, c'est qui. Non, dévoilant au thé, mais. Et ça a pour y cook ça mara na chaîne tout ça moi j'aime au boto bon ça et ça la moi bien et ya chez tous on abonné ba activité groupe banini ba bio pour limwa ki musika na milieu ba bi banda bo quoi ça top vision on dirait ba ber on a nion sur landa bi on dirait papa loba aloba liko na bino donc on dirait kanda papa ya ti lo liko na bino yango lelo bozo eza mambo ya kanda te parce que ye aza producteur oyo biso toza ba produit et voilà azaki ko produire mambo ya kola ke la place on ezate ba papa na biso biologique oyo aboti ebekete oza fruit ya ba entraille na ye et pour que soka lobi mabeliko na yo ezoyo non eza bongote. Vous comprenez? Donc, na mambo wana toko kota vraiment te parce qu'ils en ont yango te to landa bilor bichete. Sauf que na vie balobaka c'est les hauts et les bas. Voilà. Donc babilo kwana okoki ozala na moment moko boye tombwa mi oke opeli makasi mais na moment moko boye oshite. Moment moko lisusu ozongi lisusu parce que eza loi ya nature. Vous comprenez? Donc loi ya nature. On dirait que ça là on encore. C'est période pour péler l'arbre pour boîte banin tout tire au quoi si je suis conscience te ngako tuna mamba ba boîte wana mokile bikinga la ngote comprendre mais na JGP bato ya boîte te mais na lobika ke nga na zalaka na ngamo wana te moni tango biso to bandaki ba top vision ngo lobi wana na ba Naomi Barcelone lelo yo to komi na ba niveau moko boye oyo soki facha leki aleka inapercité je comprends donc Naomi Barcelone pe ba yebi na ba moment moko boye mais tant a komi na tamo bo lobi a jugé bon que non il faut Naomi Barcelone TV moko sa nini et salima donc tant e salami à s'impliquer ndé le moni résultat ça que même biso ba ndeko na ye o déjà to zala tout ça ni to faire partie nakati ya makambango donc ezaka abattant oyo e arrivaka bat bazongo soki na ndenge nini te ndenge kaka Junior Lusaulu auti koloba ke ezabattant et tamoko peli tamoko kiti et na minute yo vraiment on est là non auto lobelo mo wa lobelo mo eza codé o lobi ke boss ayoki donc RK Muchanga Champions League anga ya tando tanga kombo lelo na raisonner batamoko boye donc RK Muchanga na pesi yombote pe bambote pe ko continuer kaka mais boss penser pe na biso to sa pe makamususu po mambo silité mambo ya osala pende za donc matière eza na kati ya ba artiste o voilà donc il faut découvrir ngo yo pesa ka makambo po na loba epese lankolo ya ga dega bonkolo ebetaka tato mabe epese lankolo ya la ga dega kola pesi yo ba possibilité ona po osa nini batu mususu bazala ba bénéficiaire comprendre nango donc élévation batu mususu oya à travers puissance oyoza nango voilà donc partager ngo boss so partager te en tout cas nabite ko za mabe pona batu ebele pe nzamba okondane yo mais nabike yo na motema no
Olingate Nzamba condamné. RK Mouchanga Champions League. Donc, coup de chapeau na yo pour déjà Naomi Barcelone TV Yangoyo. Ils ont fonctionné, ils ont bien. Tout ça la film justice. Donc, ça lit bien. Depuis que biloko eza nengen kolope ça biso souffle de vie. Donc tout le monde a makambu ya nengen na nengen. Donc en globalité, je dirais que ezaki nango ka makambu temps par rapport à question na yo, mais pour le moment eza sou yango te. Je crois que vous êtes conscient là ba ndeko na bino mususu. Paris, bah comment va fier, bah comment bébé c'est la film, au tête bien un programme boyé, à épisode à ya sous galon ayete, na habité ça qui trop sire ou comment il aime sous Paul Lelo à hauteur kaka. Est-ce que fâché qu'à l'homme bopé déjà à faucher battre comment de niveau bongo bendengan. Ti, au moni émission de tout ça là batu ebele bakanisaka kito sala po bandeko ya poto balanda biso po bango bazaka na wifi anytime. Non, même bandeko ya kin balandaka pe ba artiste pe balandaka. Donc bango bazala ba témoin nanga yolobaki anu 15 jours to yoka quelque part qui fâché a bebisa film ya mutu. Moni eloko lobi wana et ça la mara trop et ça fait mal. On va donc directement au conseiller artiste wana ce que oyebi ki ozana programme. On voulait trop gagner, on risquait. Voilà. Donc ça bien été. Tant on est ndeko lalu, nenga zo sa ba filmer le loboye a bengi yo, o sa filmer. Achi o krakate. Akangi pe munoko na yo te bande moko boy to askochango. Donc yebisa carrément que nazana programme ya junior. Na jour yo tchenga est tombé même jour na junior. Donc eko simbate. Par là Ocheye azala à l'aise. Au permettre que Moussa na salama bien parce que azana facilité ya obenga mutu songolo, comprendre? Parce que Tosaka to se limité na biso ba artiste te auto joueur na film nzonzing. Et ka junior te na fashion de to vendre na plateau awa. Il y a plusieurs comédiens. Zomona ne to tanga ba ndeko belé bazali. Maintenant, ce qui est ici, la loi vérité na moment wana. La loi rosa nini. Alors le cas benga ndeko mususu que naza poso jouer jour boye programme ezani pour ndebo benga biso yango nat. Qu'on se le dise. Donc que papa programme nezani. Jour boye. Nathalie programme T nana programme T. OK d'accord. Donc programme wana est tombé yanga. Voilà. Donc ce qui yo sali ke yo on mis programme à la lou mais après nzoko zaki na programme mususu sko yo privilégié kuna au fauché la lou au sepela na ote et puis conséquence c'est comme à kenini tant de kwatali ke yo fauché osani aloko ya fauché nga asalinga pasi na seni na écarté na ngai parce que ça logique. Je comprends. Donc c'est tout à fait normal mutwana la loi ça a raison na yé vraiment. Donc eza eloko yo salema trop na biso artiste en toi tout tikango. Tout tikango po to lukaka te po moni mabe ya muninga yango kande ba ndeko balika ko bimisa. Te ye abenga na ba film te ya salanga boy mais eloko yo sala ye oyeba yango te. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Fâché Kalombo babito continuer na biso et Cardozo que la tête on a pour ça na yo. Bobo comprendre on a pas Cardozo de 6 9 film ndé fakto sur la moi muke. Et Gino, tout côté na maman likambo na biso pe, vous êtes le roi deuxième partie na biso. Et avant de côté wana, moi question mon population n'inga kata wa, ba question uta na libanda, da tout le temps, tu consulter la boîte, ba question ya nango. Et moi c'est moi j'y vais chinto ya hôtel la biso pas direct à Paris, à l'ingara ope mingi, à bien sepela na junior minga joueur très bien. Est-ce que ça le rappelle junior pas si comment on a bandeko yo travailler ensemble et là se retrouver na ba poto se retrouver na marambe belé neti ba metampinga ba domaze ba bibisiara ba duche kapanga et tout ba la richesse et tout ba ons est-ce que yesa la ke pas cité moni na vie il faut éviter kozala ba envieux bénédiction moninga soko moninga tombwami faut kumisa nzambe. C'est vrai que le cœur de l'homme est mauvais. Tobotama mukolo morote, tozé longi mon côté. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc c'est Dieu qui organise tout.
mutu ana ngonga na ye so ngonga ya 11 ya 2 minutes ya meta ya nanye kokaki eza ngonga na bango. Moi aussi j'attends mon temps mokolo ngonga na nge ko beta nzambe aofungolela nga opesa nga oyanga nzambe aza na plan ya kitoko pona mututu. Il faut tozalaka na patience ozomona. Donc même Bible est boy convoitise parce que ça les soum. So tala ke ngaza oya na ndako fâché na munyango kitoko mais il dans le baté fâché vous manga parler comme te et obota qui ketopé kindoki. C'est pas bien. Qui t'a dit que c'est fini pour moi? Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour ma vie. Pourquoi on a s'est découragé? Ozomona. Donc ça la nga ni chaud ni froid mais naza mutu tango muninga mati na banzambe. Na ose la paix anga kobosa na ngate. Vous comprenez? Donc nanu silité naebi que yanga pesa na nzela ekoya et vous la paix sengo. Moni so sepeli na bénédiction baninga ya yo pe ba sepela nango. Donc je n'ai pas le temps à perdre ya ko se soucier ka baninga ba benga ngate théâtre baninga bango na ni te ngate mna côté bango théâtre. Nzambe mutapesi bango opportunité wana nzambe aza roulage tant musuta baninga babande komi pesa makasi nga peta musuta no mi pesa bongo te nzambe te ya tantôt d'une manière ou d'une autre lelo conscience to prise de conscience ta musalo na komi nango il a fallu baninga musuba matana mona comme ça nazwa conscience il n'est jamais trop tard dans la vie et puis na kati ya vie ya mwana nzambe chance ya kambala moko te chance ya kambalo mbala nzambe pesi soke ke ya kopesa lisusu. Donc c'est avec choix na sepel na bénédiction baninga nyonso mais ba pe que na hauteur ici ka baza ngape place tangeza kuna coûte que coûte. Voilà dans place de Junior le Saoul pesa kuna pour pourtant bakangi na bongo pété. Tu vis avec un potote. Ah mais oui la vie est partout hein. Voilà. Vie. Voilà Junior le Saoul on a habité sous au courant déjà. Il y a Mastana Bisso, artiste et comédien, le roi Peyo, la combo ya Weya, n'est plus sous autre temps, Weya. Naibi Weya, très très bien. Naibi Weya, donc na niveau matete, Naibi sous Weya makasi, et puis na niveau ya vieux nanga Apollinkoi, et puis bana matete belé, quoi ça peut moi na matete, bana matete belé à travers tant outil ba braza, ba point noir, et puis na qui impressionné na jeu naé. Nabi muto oloba vraiment quoi oloba vraiment ndenge bande konanga ba oloba kana braza non hein donc apesenga bomo tant on a moni photo naé na état critique wa komi ba paralysie et tout ba maladie kili en tout cas Nathalie santé kitoko ala kinango na tiki nyonso kana maboko nzambe mais naebi que nzambe pa utika été toluka toujours ba main forte de part ou d'autre pour que toluka ko soutenir ndeko na biso parce que le beaucoup moko musapi moko sur la elongité longo la rapidité donc oui aki na ba fan aki pe na batebele balanda kae j'espère que à travers peut-être un message pathétique oyo ba obozala toucher pour nous soutenir, même à travers Naomi Barcelone TV, même à travers Lalou, même à travers qui que ce soit, mais seulement moyen wana et comme acquis de droit et PSAP apport nango na lisungi na mutoaza dans les besoins. Tu veux dire que tu as qui ba carte de santé ici et là, mais bande comme souba qui na mboka te, misu pe bazwa qui angote, misu pe bazo zela second tour ya pour bazwa. Donc quel que soit tant de konabiso peut-être azana carte wana te, mais tout chama beaucoup na niveau na biso ba artiste na niveau na biso ba producteur na niveau na biso ba fanatique autolelelaka pour bangonde ba kosunga biso donc de part ou d'autre en tout cas tout soutenir Weya na moi mon quelqu'un ceux qui ba Lalou na chaîne ba ko lancer SOS bandeko topé satan moninga za na tango passe to somba ba bouteille ba whisky mais tango moninga zo lukata 10 apamba topé se sunga nzamba okanisa biso mukili ezambanga ntaba lelo yayo lobi ya muninga lelo komeli Weya lelo nga naza bien baninga msupe baza bien to ebite nini ekokoma lobi nzambe muka kaebi mais sali biso pasi makasi bande ko ba bomba maladie temps belete bongo ce qui peut-être to ebaki yango avant mieux vaut prévenir que guérir maintenant monsieur commis n'attend engo s'empirer boité mais il n'est jamais trop tard nzambe moko mettre de temps et de tout aebi mais to sengi vraiment na niveau na biso mo ba artiste na niveau ba fanatique na niveau pe bato amité malamu nde fachalo bakeza na poto za na kishasa za la partout et sika bazali
ata bande kwa Congo Brazza pe ba soutenir les Kambu oya Weya parce que Weya a vulgarisé qui culture pe à Congo Brazza. Weya a vulgarisé qui et l'obéli à Brazza. Congo Kinshasa, Congo Brazza, tous en boka monko et baleka et Kabola biso, mais toi bandeko. En tout cas, là on a koloba pour ndeko na biso Weya tout soutenir et ça là vraiment une bonne chose bandeko. Na bolingwa nzambe tout soutenir. Voilà, et merci beaucoup na bolingwa nzambe de Junior Lusaoula Otoloba to idendeko et to ebi lobité. L'herbe sous lelo ezuya lobi rose payo. Donc ndeko fâché na ebité sokiyope déjà uzwata ko fanda na weya ko sola na weya be ko yeba weya. Na ebi weya bien. Baza parmi les jeunes oyo basolora bien, baza humble. Tozolo ba bilobela te. Yo azalaka na ye orgueillé mais lokola a eu problème to changer langage non. Baza jeune moko humble. Et ngata on a monaki émission moko ya liboso salaki lolé moni ezaki na problème, ezaki bleu boye. Et puis babwakele ba malade na ekomona ye na tournage ya yenga mpese penza nzoto mobimba ya grave. Bon, tellement que tout ça qui n'a pas de belé, moyen tout naïe vraiment, ils ont quitté ce qu'ils ont nini. Mais après explication on a eu qu'on a une émission mususuka n'engezaka ba émission belé à YouTube, naïe qu'on explication bongo. Et nous un partenaire nanga na niveau à poto na garder combo. Dans à mon émission à benginga tuninga binanga ah ya chez non mon artiste oyo oyebi bon de quoi eba ye penzate oyebi ngambise non na yebi aza acteur ya président Apo Firenze et ah mais ezani ni au juste bon ngana osala quelque chose natindela yo pour au kendo pesa ye bon tisi kope depuis to solaki nano atindité pour na kendo pesa ndeko pour soga pesi en tout cas il faut na kendo pesa ndeko na oyo bon na koloba mam ngate mais plus pour la Bible lobby sogi loboka gauche pesi à droite c'est batté mais ndeko aloba ki bongo c'était ça l'histoire mais après les lots vous allez tourner dans le groupe ya ANTPC na moni photo moko yo ba na groupe que ndeko malade vraiment ko s'aggraver mais j'ai pas compris na gangi na bi ah oui ati sikoyo na bikité c'est ça donc ça la passe vraiment ndeko tant to belela ke to sunga parce que biso ba tutoloba nini toloba ke toza na possibilité à prévenir mais à guérir toi nangote biso toko bimisa ba comédien mbongo toza nango to contribuer ceux qui combien to pesa mais ekoki ko traiter ndeko na biso te tant sous na contribution na yo zota la biso à travers télévision téléphone nzambe ya lola a touché yo oyoki pasi ya comprendre que ndeko soki lelo azate tozwa lisusu te et puis même ba fanatique même ba comédien to longola esprit yake te ya yebanité moyen to kipe makambo na ye zate mais total ke nzambe tango asala ki biso ya sali biso et après si différence wana te ya ke o ayebani te vous comprenez donc biso pe to sala na esprit wana parce que balobi ke nzamba créer biso à son image comprendre to pe sa image nzambe ya kosunga ndeko na difficulté o ya zanango nenge fâché kalomba oloba nenge Junior Lusaoula alobi soke tuti yo
to obligé te ce qui est tout yo ce que monique il faut sauver ndeko parce que tokoki ko exposer ba photo nyonso ate na eta onde kwa komi parce que ka bino moko bo zwango na bandenge na bino nde bozwaka bosunga ndeko ba comédien baza na part na bango ba osala mais bino bandeko oyeba été en tout cas to sauver ndeko je pense ko sungo to sunga ye un jour tango akumisela ngonzambe na bato ya yebi na bato ya yebiti mais basunga ki po azala en vie nzamba lola wana a récompensé tout le monde à check un franc. Je suis sûr et certain. Merci beaucoup Yaché, Yado. Dozo pusana to so labe muke le roi Yopé au solaki na wea et surtout toi na so nanda kwa dozo et félicitations à Cardozo déjà. Merci AG déjà. Bientôt tozo 6 na biso. Félicitations. Yanini. On embellir sur palais. Tout ça mon problème est ouais, tu mon mandat. Sinon ça va. Mais bien tu peux me savoir mutu muke pour niveau même biso likolo. Sinon qui mutu passe. Ça parmi ce obito ça 3 filles. Il faut pas défendre théâtre na biso sur scène car les autres a parmi. Merci. Voilà donc naebi o na loba pour biso mto biso bino otala arabe mo na ndenge chez kende mais biso doit sur place tout le monde a ba qualité nini na chez nini o muto opesa sur place déjà dozo et moi commentaire non muke na film j'ai kende nini ouais qui bien et là tout le blanc aussi moi tout le monde la making of na visseuse oh ils ont une émission spéciale pour na wea voilà et toko taramba moko et deux à tout à l'heure tout cela qui baki bo wea obenga qui est tout expliquer qui déjà tout cela qui lobby tout cela na wea lobby na morgue nga qui na morgue pour na sortir encore à maman Lianza voilà de tout cela qui na téléphone ngai décor et puis président Rocambole basunoli dernier maman Lianza. En fait, pourquoi vous êtes toujours là qui ba comédien monsieur Bayaki mais Obayaki on a représenter ba Obayaki ce n'est pas parce que mouton a bien tout le temps de mouton a linga ko ya mouton mususu a linga ko mazanye na unité te tout ce rôle ba Obayaki te biso to kenda ki ngati ngana kenda ki na représenter ka fashi kalombo si peut fashi pas qui place mususu a représenter ka dozo a représenter Lalou tu vois il peut y quitter mais kasiti corps de corps de Kindaki avant tout ba obazoki ba image ba représenter pe karayo entre autres nani Kovo d'or donc to za la biso nyonso tout tekaka na likambo ba musu ba koki kozala mais ba obayete ba représenter ba owana de loin ils ont soutenu notre artiste Lianza voilà biso ne tozoki makoki ya kokoma sur place nde to koma ki mezela oba bengaki neti Ronel azaki na problème ya bengaki Lianza lelo bazala ki ne donc to tika obayaki te ba comédie ba sundula ki non on a ba débat moro eza trop éphémère. Voilà. Voilà, notre solo là qui n'est pas président Rocambole na décor tant aux qui na mort pour tout na kaka santé tout dans le baki ça va mais je sais entre biso ba comédie ba tout créer déjà SOS où il y a auto contribuer quelque chose. Ce qui ngana ko senga elo moko na diaspora ils a beaucoup plus nyebi ke ba chez balobi ba Junior Lusaoul. Moi je vais rajouter seulement un truc, vous pouvez aussi aider Weya na ba prière. Voilà parce que PCA Weya eza ya libosoté o sali eza rechit. Ouais, Weya bela kim PC na chuko nazala kana na tournage ici chez moi mais tozaki en bas. Nde abetenga ah non au mona juste au kondi abidozo na sali 6 mois. Babokela ki ngampese tout na no sala kutu ba Chris nzambe merci aola ki sabiso ba pota ya PC tout voilà donc akoma ki bien vous voyez ndé après avec sala susu rechit mususu et na ko mona na émission ya Daniel Lebika oh ndé ce ya 3e de mon photo mais notre sonné peut tout à l'heure la photo nezala ki un jour avant abima hôpital
mais à ça déjà une semaine nandaku ça va par rapport à avant. Donc beaucoup qui peut soutenir de qu'on a biso na ba prière parce que moi je sais que malade n'est a problème spirituel, ba PC, ba crise, ajoana, les appels spirituels. Donc on ne se soutenir ouais na cadre sur le plan spirituel, nzambe aozangate na ko pambola. Mais sur le plan financier pour nous sur le plan spirituel, mais sur le plan financier ce que dozo na habité batumso ba hôtel abiso balinga pe oya et tout c'est bana posa basala quelque chose bon s'adresser na nani dozo est-ce que dozo pe na part na onde bosola na oya est-ce que okoyi ko zo pe charge ya ko créer et loro moko ou izaki lem sou bat ba ko s'adresser pe na dozo non impossible impossible oya za pour sope sa mbongo ya oya a contacter Lalou ce qui Lalou permettre na émission na sendo tchaka numéro ya yemoko oya de babenga oya batindele mama mbongo eza mambo compliqué ngapena ninga kota makamati botikala nga charge genre na ko na osala ngote donc Lalou a retiré le numéro ya oya parce que on yamba téléphone ce qui est on yamba ndeko na yepe azo yamba de on ça pour ça à aider financièrement a bengi numéro oya o pas la pour ça ba prière ba prophète bazali ba pasteur baza o balanda biso bo bengi ndeko na biso na numéro na ye boleka na parier moko directement voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous avons deux autres mingité. En tout cas, merci beaucoup. Travaillez trop. Félicitations. Et il y a chez une dernière mot pour te cabouana biso. Ouais, merci na bandeko nyoso balandi biso. Bandeko na biso Cardozo ou Tcholo Bawana donc prière, ko prier pour nandeko et au sala bien makasi. Moni ya auto azalaki na ye et ba réalité ya talisié. Yango poussé payer à l'obao et à lobby. En tout cas, bandeko ceux qui vont contribuer financièrement et puis spirituellement et ça la bien makasi, ça la bien makasi. Donc on a koloba pona ndeko weya yango wana. Vraiment na osenga et puis nga na osenga na boss ya chaîne oyo RK Muchanga Champions League na mbike yo osungaka bato kutu babela na bango te. Bana bango na bambo na bango na push mais yo osungi bango bongo siko mutu azobela ana kokoso to sandeni boss Naomi Barcelone hein formidable to sandeni donc bosunga oya na ebike bino mwana beta tangwa penzi zate po bino déjà wana mangam na bino et mingi kano beta sete na bandeko nyonso botalaka plus ce que ça facilité sunga. Voilà. Et surtout, il y a des artistes, déjà biso ba fâché Kalombo, ba Cardozo, ba Junior Lusaoulou, to témoigner que les artistes donc boye billet et nabao ba yebi, bo sungaye et au ça la bien, ça la vraiment bien. Merci beaucoup fâché Kalombo, merci na Junior Lusaoulou, merci na Cardozo na intervention na bino et bandeko. Image ya oya ya ngwana zo baluka na bato boloba ki to yebi image ya ngwana déjà ba théâtre ne ya ngwana piso izo le kawana et puis numéro na ye ya ngwana bomona ba tsango na ko wana pa âgé mutu tout ana posa asungaye ko le ka par mutu te le ka par ye moko ça dit benga ye moko yaya tuzana mitema ya kosunga ekopesa mela biso. Merci beaucoup na papa Albert agence La Grâce na biki wana kudu musana na yo osunga na yo mama Bernadette exotique La Grâce ya yo pe yangwana na bosa na te na Paul Mwamba papa social liboso mama ici mama imdaleke azate et merci beaucoup na bébé Chico Maneke ya Château Rouge. Merci beaucoup to Eden Deko isa biso vraiment bien multimillionnaire Njilo Yannick Makia di muta somba mapango partout ya raneka na kini masomba yeso kute na yefo 60. Merci beaucoup Clave Maleba Grand Jogo et Maman Fadi Lumouamou na 4 États-Unis na bossa na pété na Dorcas américain yango pe yango na lungweni bino na bino nyos tout batu tout bolingara Naomi Barcelone et puis chaîne na bino tozawana po na osala bino kingakati esi ezongi. Merci beaucoup na AG pas lingali bang. Merci beaucoup na AG Kiala ba yumuzazo simba ba image mikolo AG Kiala. Merci beaucoup. On dirait que nous avons un prochain numéro. Il y a un nouveau numéro puis semaine prochaine. Merci beaucoup.